Mbote bande ko balandia to komi wa bine do ebisaka bino mbula moi to ko servir toujours la République démocratique du Congo. Sa population congolaise to komi wa pezala raté. Sa population congolaise to komi wa pi existence na mokilio e ko raté. Grâce na bino ba balanda biso makamba sérieux na ndekoloze to ko koma na mo ya mokolo pango. Ne na ba remarque bo sala kande émission nezo ko évoluer. O eza mire de lamentation to yebi to mbara mutu nyoso ba doléance papa mbote. Mbote. Papa to monio awa oza nani nini okosala na biro na biso? Bon na yawa po na yebisa bino ndenge injustice ezosalema na mboka. Tozwaki démolition, c'est-à-dire baye ko démolir biso bandako depuis la date du 16. Mwana mwasi moko ayaki alobi yende asomba mabele wana. Or ko ezalaki lokuta bon toyiko koma mimo epai ya bakonzi pour cour constitutionnelle aye bisibiso ke no mabele wana ya jugement ane ese ekufa ekuki kosala ate eloko moko te. Bon bango bayoki te tribunal ya Kinkole bamobilize force publique na bakuluna pe baye babuki biso tozali libanda te lelo tozalaka libanda. Toyi komonda lisusu tolandeli yango cour de cassation ayi ko condamner tribunal ke tribunal asalaki mabe il faut zongisa bato wana. Bon, sikoyo ti lelo tozozonga te dans le sens que batwana batu ya tribunal bazana mapango kuna bazwaki mapango bazwa influencer mwana mwasi wana et puis yango nde toyawa po tolele pa ya mokonzi pour tokomi l'état de droit à landira biso likambo ndeko Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi ndeko Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi à landira biso situation parce que tokomi l'état de droit injustice zali makasi tozali libanda tozoyeba ndenge ya kosala te banda bapesa biso mikanda te lelo eloko moko ezosalema te. Toyeba papa expliquer batu bien na Kinkole yango basaki démolition yango na quartier nini côté nini précisément? Mon quartier Mobancé na côté ya Marana à peu près 50 mètres na pont ya Kinkole. Okay, place yango za combien terrain ngoza combien d'hectares? 7 hectares ni basala de plus de 100 et quelques 160 familles nde tozali libanda. Ok, nabi 7 hectares wana. Ezaka ya mutu moko muta somba kyango to ya batu basarande basombi 7 hectares. 7 hectares wana ezalaki oya yo réclamer à lobby papa na yende asomba mais azalaka na 2 hectares. Mais asisa mbongo te afutaka 500,000 zaïra afutaka 300 comme en compte de ayaki ko funda Katumba chef coutumier nde basamba chef coutumier nde akende ko sala appel nde jugement nde se kufa nde bapesaka ye réseau te. Comment maman komona nani? Marlène, zali Marlène, Kambu Marlène. Tozali na mikanda cadastre, tozali pe na ba certificat d'enregistrement de sikawana. OK, est-ce que bakonzi ba kolanda bino? Awa na bino biso to komba yoko senga nini? Toyi ko senga ke no bakonzi balandela biso, balandela biso situation oyo, baluka moyen ba rétablir biso la droit selon cour de cassation, oyo alobi awa ke tribunal ya Kinkole asalaka mabe, yango ezalaka il faut azongisa bato wana na état oyo bazalaki. Lelo bato kwa kuzongisa biso te bavandeli yango tozoyebisika ya kokende te yango toyawa po chef de l'état tokomelaki paye azena mukanda awa o tokomeli ye aluka moyen alandela likambo oyo bapesa biso bazongisa biso na ba droit na biso. OK, na bi tribunal ya Kinkole aye kosala nini na makambo ya démolition terrain na bino? Yango tozo tuna parce que tribunal akende ke kosala makambo avec jugement. Mais jugement oyo akende kini yango esi ekufa ezalaka lisusu te. Yango tozo mituna pourquoi tribunal akende ko buka biso bandako pourquoi tribunal ya Kinkole ezaki à l'époque la magistrat n'a pas ça ndingisa pour ba buka bino? Bon ezaki tribunal ya Kinkole tribunal c'est ka président ya Kinkole président ya tribunal ndio apesa ndingisa. OK, mbote papa? Mbote. Oui, papa pousse na boy papa. Yepo yena yepo za délégation na bango? Naza délégation na bango. Oui papa, message nzo ya kubakisa o papa lobby oyo yo sanango. Bon ngana ye tribunal wana ekufa. Baye ko buka lanko batindi leki na makala asali 6 mois na makala lera bimi baye ko buka ndako na ye. Ndako ya munene. Oui. Leki na ya sombaka bonne di forme to ndengeni. Asombaki na voie normale et pas chef coutumier.
ministre affaires foncières to pe l'état congolais ta buku bino to saka ben individuellement basangani ne ba buka bino papa ezali tribunal ya kinkole basangani mpo bapesi bamagistrat wana mpango kuna yango baye kobuka bato na kinkole magistrat wapi bapesi mapango magistrat kake na groupe na ye magistrat kake ngo azalaka wapi aza na kinkole azolanda bino sikoyo message nyoko kopesa bazolanda bino sikoyo awa eza télévision oyo eza magazine tokomi wapi pesa magistrat kake wana message clé ntango mosusu azali na badocument mosusu te bobangaka mpe okutana etaka na mboka oyo mokama te komi eloko pamba pesa ye message sikoyo ntango aza na badocument oyo bino oza nango te il fallait kake ayeba ke eloko basalaki eza mabe bazongisa bato na bampango na bango eza mpe combien de parcelles 160 mbote papa ok merci papa nanga na parole opesi ngai problème na ngai eza nini nalingi naloba sur mokano naza nango mpo epesaka baide normal mpona biso eza tosomba mapango eza na bato mosusu basala ba 15 ans na kati ya mabele wana baye o mabele ya mwana mwasi moko mpona mwa asomba bazobuka mwa mwasi akombone nani mpo olobaka mwa botangaka kombone toyeba wana avandaka na poto kombo na ye Marlène Kambo asali complicité ya bato na ye mpo kaka babuka biso mapango tomonangi lokola baaventure mpe baye babuki mapango na bakuluna ngai oyo naoloba oyo babuka ndako na nga na tracteur na biloko na kati baniata nyonso soki bobengi secours baoya te mpo batamboli na bakonzi wana nyonso to bapesi bango mbongo kaniaka bakonzi wapi estce bino bokendaki bolukaki bourgmestre na bino to mpe commandant siat na bino bourgmestre ayebi yango bourgmestre akomini bino ezala konsele komina nsele bourgmestre ayebi yango ayaka na mokanda ke aretire basignature ya mikanda ya bafils parcellaire oyo asala alobi na retire basignature nanga toza na mokanda wana ya retire basignature eza na bandako totambo na bentanse nyonso ya bakonzi mikanda ekota soki lelo cassation azongisi biso suite à quoi nde totambola cour constitutionnel alobi bozongisa bato na badroit na bango baautorité baboyi kozongisa biso cassation aye komesi mokanda pesa na mikanda ya papa natalisa ye oyo eza mokanda cour constitutionnel wana papa Luamba son excellence papa na biso Luamba muta komango alobi ke jugement babuka bato ekufa bayoki te tovandi susu cassation ekobimisa mokanda alobi me jugement bozotambola ngo si ekufa bozobuka bato bandako pourquoi yo leta kinkole zongisa bato oyo buka na badroit na bango babani koya baintimidation ya kokanga bato tel que papa oyo bakangai na kraka oyo kraka moto esala ye boye 6 jours na kasho na kraka nani akangaki na kraka eza policier magistrat avocat nani akangaka apesaka mindingisa bakanga ye ngai Marlène ngai papa boye moto akangisa ngai Marlène mpe place yango ezaka zamba bana na kota place wana zamba nauta boye musolo nasukula boye naya komata boye bakangi nga na bapolisier mbala moko bakotinga na jeep alors sikoyo baye kotianga bakraka bana 19 heures ozali na kati ya kasho nana apesa ode batia okaka na kati ya kasho kuna lokolo nazali na kati bapolisier oyo bagardaka wana bayoki ntango papa wana azotia mobulu oringa banotia mobulu te nakanisaki natika naza na bana na bakoko sikoyo nakokende wapi na age na ngai oyo nakozwa lupango epai wapi yango sikoyo na yawa ezala nani Kisekedi Felix boluki na nga place nalalaka libanda nazali awa na bakoko nde nazali awa tondo ebana dossier na ndongo lobiki batia okraka yango nekomisi loboko na yo boye oyo eza déjà préjudice il faut réparer yango est ce que eza bayoka papa bapolicier ya commune nini to mpe ya parquet nini basalaki yo loboko boye ya kinkole commune nsele kaka bapolicier ya commune nsele na parquet kinkole bango nde bakomisi loboko na yo boye oyo général Kasongo ozomona makambo yango tolobela apreve yango oyo banda na botama boye na kota kasho te nga papa boye tande nakomi nakosala nini nazola libanda na bana na bakoko ok merci bandeko balandi ya tokomi wapi bozomona ekosala vraiment pasi mutu bokangi ye déjà botie na kati ya kasho me boki kuna na kati ya kasho botie kraka bongo bosala na ye nini bandeko bozomona baconséquence tala loboko papa ndenge ekomi asala na makasi akosala mémoire asala so eza te papa est ce que ko compléter donc toyeba papa pesa biso historique
na commune na bino ya Nsele bourgmestre mutaya kobuka bino mama oyo wana mutaya kobuka bino to tribunal ya Kinkole nde kobuka bino bandeko bakola bapesa bango na précision moke bandeko ezalaki lisanga na bango nyonso ne basanganaki ezalaki likama mutu moko sanga bandali meka koloba na ndeko sanga wana mwana mwasi awuti poto Marlène na nini commune na biso ya Nsele mokonzi ya commune bourgmestre azalaki na kati pe na bakonzi ya magistrat ba juge bango tu bazalaki lisanga nde baye kobuka biso plus de 100 personnes na kata site wana ti lelo baza libanda et puis nde tosala émission boye bakoluka baforce mosusu bana koluka biso bakanga biso honorable Eliezer soki bakangi mutoko ya po bakange bandeko na biso bazalaki basali na prison 6 mois hier na papa kaneki ngao na tika ndako pendant 3 mois balukisa ngai makambo toloba ye moko nani avocat na bango rezo keno kotambola na ba bureau de pona kolukisa bato soki bato bakimi batiki terrain bango ba regagner terrain neto oye biso boye vraiment tozo ça na précision terrain yango na Kinkole eza la quartier nini eza place nini juste eza na quartier Mobanse eza soko koti kaka na flat avenue Yongo na flat na ngamba flat quartier yango ebandi wana emati neto loba boye bango bazotonga banali bazotonga kasi bato wana bato ya mwana mwasi ya Marlène bazotonga lokola bayebi ke cour cassation azongisi biso bazodute eloko ezolekelanga eza nini donc biso toza na bango baza likolo ya mibeko to baza na se ya mibeko po mibeko to nde tozotala boye même ye mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi cour constitutionnelle eza na droit kosambisa ye mais cour constitutionnelle alobi likambo cassation akati mais bango bazoboya kozongisa biso bazosala oyo motema no elingi toza wapi elobi papa na biso honorable Eliezer toza wapi tokomi wapi mboka ngo tokotonga boye siko na age ya papa oyo akosomba lopango mokoni po héberger famille na ye à part ye baveuve bazali baza ebele po baye te mais soki eza sur le terrain tolingi tolakisa bino babisika bapesa bakonzi na kata site wana bakonzi nani tanga kombo na bango oyo eza tokomi wapi oyo yebi bapesa place wana bo population mona pasi pesa kombo toyeba papa bakonzi mosusu toyebi bango te tomoni kaka badi ba la police eye o place oyo eza ya mokonzi songolo mokonzi yango toyebi te mpe tomona ete kaka jip o place oyo ya mokonzi yango totuna na bakonzi wana bango baosala bazwa quelque chose marka papa oyo akosomba lopango mokolo nini siko yo mokonzi osala oza na facilité kosomba lopango mais ozokende kobotola lopango lokola ya papa ya boyi vraiment ezosalanga mpasi na Congo tokende wapi mpe tosuka wapi papa mbote papa oui mbote papa ye boza parmi bavictime ya quartier Mobanse kuna na Kinkole oui naza parmi bavictime ya Mobanse na Kinkole message ni kopesa bandeko bakolanda biso na sanga pasi pe ya mawoko mona est-ce que na quartier yango na Kinkole boza ata député provincial azate bon message nanga eza na mokusi tuni boye boza ba député provincial kuna te bazali mais tellement mwasi wana ye comme ke biso to ana mbongo te ya chaki mbongo anje alaki na facilité ya ko corrompre ba konzi oyo ya mboka na biso na ba instance nyonso na parquet na tribunal na bureau quartier akiko corrompre bango yango wana azwaki makasi ya kobuka biso bandako wana et puis azwi batu na njili azwi batu na nzoko kuna ba la police ya nzoko akoti abuka biso neti nga ndako na nga ekita babuka na ba marteau ayoko buka na ba marteau ti ndako ekweya mais message na nga na mokuse boye ezali na osenga na mokonzi mboka Fati biso tosalaki effort to votaki ye abimi lokola ya alobaki ke to ana état de droit ameka kotala biso likambo oyo to souffrir ming pendant plusieurs années tozolala libanda siko to yokolela lokola cour de cassation yango ezali likolo ya institution nyonso ya justice ezongisi biso tina biso komeli awa yango wana te po biso so tokomi awa po tangu tata alobi yo mwana fo tosa makambo tata alobi mais o tata alobi mwana Kinkole aboyi kotosa toyebi te nani abatami na sima wana yango wana toyokolela na mokonzi mboka lokola cour de cassation etosi papa Félix tata bana atalela biso dossier oyo akota likambo oyo bato banyoka mingi tolala libanda toana ba place te toza plus de 100 famille o babuka bandako
ba député nyonso ya Tchango nazole baboyi bolanda bien boyaka kaka te po ta ba jeep fimo le kaka ba aéroport te ba député nyonso ya Tchango dossier yangoyo plus de 100 familles basé dans quartier Mobanse na Sele kuna commune na Sele ba kola la libanda ba vota ki binote papa musala nde yangoyo ti boko les solution ba te ba kola la libanda na 100 obi 100 familles na Kinshasa sortez please te bote rebelle na Congo sortez please et ma commune de famille kuna message de repé ça ba cause ba kolanda bilo siko ministre affaires sociales message nous repé ça pa na bango na mukusenga ko loba mingi te papa Kisekedi Félix bolukela ngai place nalalaka libanda na bana baza combien naza na bana 8 bakoko baza 25 na ndiko ça descend papa Luamba kuna na cour de cassation pesa bango message ça ba di makambe le club noté. OK, merci. Problème na biso ezaboy. Cour de cassation. Yondo pesa biso mokanda ke tozonga na ba droit na biso. Pesa explication bien pesa mokanda na quartier Mobanse expliquer bango clair ba comprendre. On azolobat. Ye cassation a pesa cour de cassation pesa biso droit ya kozonga na quartier Mobanse na Kinkole. Tozonga. Mais tozo comprendre était pourquoi makambo yo ezo vanati lo bazongi biso te. Est-ce que batoyo bazo kangama bazo résister? Bozo yeba makambo te mokonzi na ngai. Bomenga na ko vérifier. Biso za la posa tozonga. To boyi biso moto ke ko mizonga. Po ekoma ke bino bozo kuna baba na ko landa biso lokola bana mike balanda biso na basoda bakanga biso. Yango to yebisi honorable Eliezer. To kozonga lisusu soki baye ko kanga moto na kati ya site na makambo oyo. Po tozo déclarer droit na biso o balobi bozongisa bango na ba droit na bango. Babuka bango na jugement ekufa. Comment c'est possible jugement ekufa bako buka batu? Yango to kimi pa papa honorable biso Eliezer azwa makambo yo ye ndeto obeta sete boye mukonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo aoyoka balobi d'abord le peuple siko peuple ngo zola libanda solution no pesi biso to voter yo makambo boye ba pesi biso droit to zonga mais mukonzi mboka souci na biso ezake to zonga na mabele na biso na ba droit na biso soki bango balingi balandela biso kande bamesana bakopa nango koluka bapolisier baya kolanda biso tokozonga epai ya honorable Eliezer balandela biso dossier. Comment c'est possible bango bakonzi ya mboka baosala yango nazonga lisusu baosala bazofuta bango po asomba lopango mpenza ekotungisa ye malamba peso lopango na nsima ya bakopa eza malamu te okoti mosala po misunga moto mpe asombi lopango aza na pasi asombeli siko yo ndimika okota musala po yo bana kosala bamagui toboyi biloko wana président mokonzi mboka tolingi justice a solo cette fois-ci tolingi justice a solo po mbala wana sima bayaka na bajipi ya bamura ebani kobaluka na kati ya site po kana kobangisa biso alors to makamona toboyi yango nasi na procureur ya Kinkole na beaucoup mesa na commune na Sele akolanda soki makambo lobi eza lokuta baya awa baya kopesa biso mikanda tope preuve bala so contre na bino bandeko bakosi bazongisa bino te mabeleza ya bato papa message na suka kopesa na bakonzi tope bandeko yo bazana makambo pesa bino mokende ba kolanda bino suka bayibiki boza kuna bozonga na nte. Bon message na kopesa ane que ngai nazo comprendre te tozomona te eloko moko te na mukanda moko te azana yango tout ça même si mukanda ezali il faut que na dire yango ezali parce que ezaki usage agricole ezaki usage résidentiel te ezaki nde agricole yango nde chef coutumier akendaki kwa annuler jugement oyo afundaki ye na njiri yango oyo ezali susu te tombe kadike yango tozosenga bakonzi tozosenga Philippe tozali na état de droit toyebi très bien que non makambo ezali ebele okuti makambo ebele bureau epai na yo nayebi te ekozala mwa apasi parce que po makambo oyo esila il faut peut-être kokitaka tina makambo moko ya ase oyo même ezali na compétence na yo te po bakongolais toyoka parce que ekomi déjà une habitude ya makasi yango tozosenga sala musala ozali na musala makasi 5 ans ozali na musala makasi il faut sala nyonso ya état de droit ezali na Congo yango tozosenga yo ke no tinda bato kuna cassation alandira mukanda na ye atinda parce que mukanda na ye ezo sala mais toujours comprendre yende azali au-dessus de la justice. OK papa message ya suka nyoko pesa bandeko ba kolanda bino so ba kozi ba kolanda bino suka naza message ya suka ke bazongisa bango na ba place na bango
batika baaventura bazongisa bango na baplace na bango eloko ya moto eza eloko ya moto bazongisa bango na bapango na bango na suki boye. Honorable papa nanga Kolo Samba, dossier peut concerner yo za mwana ginkole, dossier concerner yo kota nango na ensemble biso tozo na mama Mutinga mama bana to yebisa dossier o na mama Frida dossier zo concerner bino po bino mama Frida Mouche oui député provincial na bino na ye na mama Mutinga bango misato bokota dossier président tolingi président a réagir ango bandeko balandi ya to komi wapi to komi na suka bolandi bandeko balobi to lobi boye eza passe mingi justice etombolaka mboka mais so justice komi ya boye eza passe pe mawa tala papa wana bana 8 bakoko 25 bakolala wapi solution non l'état mutatekeleke lupango asina fiche parcellaire beaucoup mais ya commune na sele munoko komi baba makambo yango yosi makambo yango yo ta ba retourner bilan positif na participation dirigeant abatu 100 personnes balala libanda pour na nini bandeko balandi baza ba papa ba boti biso baza ba camarade baza ba yaya mais au monde ba beta o eza passe même mawa vraiment on a besoin na boka na biso Congo donc ça qui kimi ya nzambe eza kata boti na bino se bolingi makambo malamu boza toujours abonné na ndeko les autres comment na mwana mokolo pango kuna nde boko makambo malamu boko sepela na mingi to toujours kimi ya nzambe eza kata boti na bino ko tele mokolo malobi